Bonjour na bato nyonso, bonjour na bato nyonso ya mokili mobimba bandeko nanga na pesi bino merci na ndenge bokotaka ndenge bosabonaka vous continuez ko s'abonner massivement bosabonner ebelema bosabonner ebele kobosa na clique na notification te parce que yango nde ezalaka ata na kotaki na telefone ozaki na telefone te na maboko ozaki musika telefone etikalaki na casier ndenge tokende ya kosala misala telefone etikalaki quelque part nalingi naloba boye bandeko nanga mbote na bino lisusu lelo toza jeudi le 12 lelo toza jeudi le 12 juin 2025. Je pense que Nzamba Lola a battu les biso parce que kola la kolamuka ezalaka makasi na biso te ezalaka nguya ezalaka volonté na bolingo ya Nzambe na biso na Lola nde mutu asalaka ke biso tolalaka tolamukaka yende mopesi na pema yende mopesi na kimia yesoko akangi na gauche akofungula na droite soki pe akangi na droite akoki kofungwa na gauche mais soki akangi nanu te muta mokili akoki kokanga te. Voilà pourquoi Bible ezoyebisa biso si Dieu ne garde, celui qui ne garde à rien en vain. Donc soki Nzamba bateli te o mususu azobatela wana o tata mwasi mama na biso koko akufa kala mobali nanga akufa tozaki na ba impact ngana ye eloko te. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bandeko. Lokuta ya biso bato ya media e komi na suka. Lokuta na biso bato ya media e komi na suka. Koko na biso auti kokufa mama Madeleine, mama wabota madilu system. Mama wabota madilu system. Mamu na lokuta na ye mamu ata bato balukaka mbongo biso tuto ana posa mbongo na mokili nga banda na banda nini ba émission na nga na onatikala kozwa sponsor te ba émission na ngeza la ka sponsoriser na nga moko na linga pe ko travailler te na bato na Kinshasa oto na wapi nazwaka ba émission ya bato neti mama Esther MM na kati ya Londres nazwaka émission na ye na kokozwa émission ya BBC Mpoi na kokozwa émission na ye na kokozwa émission ya famille Bota na kokozwa émission ya nani ya Darling Love na kokozwa émission ya Noko Abana na kokozwa émission ya Ditutu Kobetox Jerry Kobetox na kokozwa émission ya bato nyonso baza famille Bota. OK na kozwa ba émission na bango na kotia menozwa nyonso neti ba kovu d'or na kozwa bandi kototika lokuta ba mowei basakanaka na yete mowei basakanaka na yete eloba James Dacosta basakanaka na liwa ya mutu te na mowei pete soki ngai nakotaki media te mama na nga balinga balobele te soki nga nakotaki media te mobali na nga to enga to lobele te eza parce que nakoti media yango wana. Depuis 2009 naza na kati ya media mafinga na yoka na koma kasi kokosa likambo nde nakosaka te nakosilaka mutu likambo te bandeko tolanda nanu toyoka koko oyo aza ya kosilika mabe bandeko mamu azokosa neti azopema mamu ozokosa neti kaka ozopema mamu apa nano kosaba video yebisanga nano Belvi nano penza sala yo nini yo mamu yo Belvi sala yo nini toyoka mama zaki mtoto makasi aina makasi mage age na hii aki makasi donc ayoka makolo pasi parce que tala age wana aleli makolo ndana zaka tena zana banda bakoko na ye babenga na ye vendredi ndeti boto zokoma boto sa programme nyonso soyebi kaza mama ya artiste kaza mama ya star nene oyo mpe asala kombo na mboka na biso banda akufi ete process ya baartiste bazoyaka mamu asobe busoba kaka ndenge asali busoba kaka ndenge mpe aza mabe bongo na salite namonaka ete me nayebi fi na ye nako yango epa bato ana vi ya salite ana profete asolo to asalaki solo na ye mpona koma mama ya biso te vraiment atika parce que to malgré ça 5 ans wana
pour la binoté. Non, on peut t'en hospitalité. Moi, je te demande, moi, le lait, moi, fier. Alors, par exemple, je suis beaucoup fallu voir la salité, où est-ce que pour moi, je suis en bilamba, à Missubelaka. Donc, bana nanga beaucoup mona ka bolumbu nanga ite. Beaucoup tanga to hospitalité. Alors, tout le monde normal, oh maman zaro loba, et koki sami. Oto nyoba mite. Comme pour le mot qu'on a les passe dans ma colope à Kenaye. Donc, moi, je l'ai monté tout le monde. Mais, na so yoka, batu bakomi koloba, nga na mwana na ye, na 6e na ye. Batu bakomi koloba, neti mamu na tangi foma na ye, mamu azo na Afrique du Sud. Mamu azo na Afrique du Sud, so bazo tinda ye. Mamu na mwana le waza ekembe ya kotelema. Asa bidana mabena no, aye lo mabe. Tumbai. Yo po mona wango Vraiment, na kanda makasi. Mamona oza frappé par nzambe. Parce que ça na mo weite. Reçu za ba mo wei parce que tant solo ba na TikTok, bonga boya boy. Oluka ko gagner ba vie pour na liwa ya maman na biso te. Maman zo pesa d'explication. Maman na biso akufi liwa moko po na ba makambo ba TikTok ba comédie so ba nani ba saki ba discussion na bango yango bobi maman na biso. Alors maman a stoppé busoba. Maman a stoppé busoba. Quand ndinga sali busoba quand ndeba sa mabebo na salité. Na muna kete mina yebi fi na ina kwa ngwe babatu. Ana via salité na prophétise a solo. Donc asa ki solo na ye pour na koma maman a bisote. Vraiment atika parce que tu as kana makasi. Moni bino na yambi bino na place ya. Na voilà bandeko. Eza likambo ya koseka te, eza likambo te ke o tozala ba polémique. Mamu penza modèle oya yinela belle vie. Tolanda toyoka awa e mususu bilili eza radio te. D'accord? Introducing the narwhal nazana bandal. Bakoko na ye babenginga na ye vendredi. Nakuti mama avani na kiti na ye d'habitude avana libana na kiti na ye wana avandi nakuti mama makolo pena en tout cas azotungisa makolo do makolo tozo fi makolo ngo wapi zo sala pasi wa bon amukolo amukolo ana médecin traitant na ye médecin ona a landela kaye penza nde tobengi ye aye alobi mama za muta 3e âge kopesa kisi bipese la telefona sala suba contrôle asai contrôle nyonso ba kotala ye ba sucre ba tension nyonso muta tension mais sucre za kana ngote mais fallait ka ko contrôler asaki nyonso mais amona ki na eloko te o malaria eloko te. Mais quand même, alors il faut appeler ça la kiss. Mais maman a un jour opé ça kiss, bakisa makasi za mabe foto ko bakisi moko eza. Ko soale na ndenge pena ya âge. Bon basali yango nanu te. Kobosa na nini ya notification te. Clique à notification kobosa na te. Pour ozala toujours informé à chaque seconde. To ba 20h. Maman a koti dans chambre à lali. Mamuyoka bien. Mama kuta shamba lali moko atungisa mitisi mapongi pesa nini eyibiye alala ki vraiment profondément lali tant to komi ba 4h du matin abandi suko oui quand des arrêt on ba 4h ya pato poto tani la tongo samedi oui to komi na ba 6h30 mama bongami donc Mama bonga mais je position moko bondi muta symbole makolo symbole maboko. Oui. Ami bongi si pena bien akati motema. Donc ça te go maladie mo boye 2-3 jours 4 jours une semaine té. Maman bisa zaki bien. Aki bien mercredi kuta saki mo ambiance na bakoko na ye. Le bolo balelo bo lia nini bakoko ne babito ole mipanzi ne pina abibolu ka mipanza misuni leo to lia biso nyonso ensemble bon wana za nenga sa anima ki bakoko na ye apesi bakoko ne ba mbonga mega yeso ma mega po na saila ka ba credit na o mingi ba mega na o mingi na futango a sexy ba black wana
Donc ezaki bon maman akufi nga na kamwa yango te parce que maman azalaka koyebisa biso lere nyonso na akufa liwa ndenge mama na nga akufaka. Mama ya mama na biso akufa na 5 ans. Akufa liwa moko te ke o bakendaka na ye bamemi ye basokoli ye te. Ezali kaka ateyi bana na ye asokoli nzoto na makasi ne kaka mage 5 ans wana. Kongo na biso nazalaka kotanga Bible tina 5 ans. Atikaka akufa miso te. Le asokoli balati bilama na mama diagonese ape mamuke ake na ye lali na ponga ke na ye. Donc maman abiso za koloba bino pe na onyokola bino te. Nga na okota ko hôpital te. Maman abiso tema saka moi lolendo, moi fier. Alobaka na biso abina ko kufa liwa ya salite te o ezaka ke. Koko mo asuma na bilamba amisubelaka. Donc bana na nga boko monaka bolumbu na ngai te. Boko tsanga pe hôpital te. Alors, tout le monde normal o maman za koloba ekokisami. Po to nyoka mite. Ka mukolo moko wana leli pasi na makolo pe ake na ye. Donc moni ke elo mote tungisi biso. Mais nazo yoka batu bakomi koloba nga na mwana na ye. Na 6e na ye. Batu bakomi koloba neti mamu na tangi komo na ye mamu azana Afrique du Sud. Mamu azana Afrique du Sud so bazo tinda ye. Mamu wana mona lokwa za ebembe ya kotelema. Asa pitana mabena nu aelo mabe na evite mamuso akoko na age mama biso akomi ya 96 ans. Vraiment na kanda makasi mamona osa frapper pa nzambe parce que basaka na mo weite respect za ba mo wei parce que tant solo ba pona TikTok bonga boy na boy oluka ko gagner ba vie pona liwa ya mama na biso te. Mamozo pesa ba explication mama na biso akufi liwa moko po na ba makambo ba TikTok o ba comédien so ba nani basaki ba decision na bango yango bomi mama abiso. Alors mamu a stopper buzoba. Mamu a stopper buzoba. Quand ndenga sali buzoba quand ne pas ça ma bebongo na salité. Na muna kete mena yebi fi na ina ko angwe ba bato. Ana via salité na propriété de a solo. Do asa ki solo na ye pona koma mama abiso te. Vraiment atika parce que tu as la kana makasi. Moni bino na yambi bino na place hein. Na boy na soko éviter ko sala be mission pour na biloko ya bongo. Mais maman biso abilité. Maman biso asalite ko maman moko ba belaka. Maman ça a toujours nzoto makasi. Maman biso banana malade attention en 1950. Tanga botika ya madilu. Kale abde za boti mwana na yo tension mati. Mwana na ele azaki na bo moyi, azalo bale nyonso. Maman tension na ye banda bananga na botama. So eko kufa ni mama akufa. Mama kufa siko te pena ndimile ke tension ko bo mama. Alors mama kufi na tension na 12/8. Dans niveau 12/8. Azaki pas même na tension. Ouais, bonjour. Dans niveau 12/8. Azaki pas même na tension. Ah, na makasi dozo mona mama nzoto makasi. Moi mo biva vendredi avant na kit. Azaki na kit. Azui traitement na kit. Mama surtout d'habitude alinga na ite na moi ba ko la na mbeto. Azana kit ka mo pongine ya skit ya moko alamuki na ye. Tema alinga ko loba loba mingi so la mingi. Mama sa ko loba ndenge na te ya kabino ndenge na loba ka boy. Ko loba nga nyoso ya ngwana. Isa te ko na otika testament. So za muta ko bomba. O bombi so za bomba te luka kaye komaka. Asa ko loba. So na kufi nanga bakoko nanga baokundanga alo bakoko nanga babina basepela po ekozala sengo na okendanga na nzela mabete nazana nga mutu na yebi Yesu biso moto obenga ye mwasi nzambe. Alors ba journaliste bata TikTok botika biloko buzoba situ mamwana pena fo tika buzoba na oke biso makasi fo tika buzoba pena fo tika buzoba na ite so za mwa muke so za mukolo so za koko na yebite wana niveau na onini na yebite so otanga obi otanga te sebe ba otinda yo seki ba so tinda yo na muto otinda yo na muto azo tinda yo mamu basaka na mo weite donc na kebisi na yo na muto azotino na buzoba ano zosala gani mbona ndenga malamu ko gani mbona ndenga malamu
Olingate so bapeso $100. Place mo songolo so ina nani po saka na réputation maman Madilu. Wana kaka ifo aboma kaka. Artiste. Madilu so yemba nzembo abwaki sila. Esani. Esale loko te. Bango ba komisa mo kisuki mo butu. Pourquoi pas balobi akoma ba debelo Madilu abwa ba kama kana komba sila. Sila n'a rien à voir. Ko bwa kaye ou pas. Asa problème ni na Madilu. Problème na Madilu te. Parce que Madilu abwa ba debelo na banzembo. Tamaka. Si baza ba polémique na bango. Mamu longe tenga ma ondire mo fini kwa nzungu ya libende oyo. Ya linjanja oyo. Azumana penga boma kaka bezi mutema kufi. Mais elle a succès toujours. Non, autant que Madilu a succès. Pour la mona qui a un succès, il y a un continuer. Voilà. Maga Koufa, mais succès, ils continuer. Ça là, on a l'autre. Mais, la polémique n'a pas eu zoba, on a pas eu ça, on a batika. Parce que Madilu a boire, a te bien, a bandé. Siko boyoka bandeko nanga boyoka version ya ndoki ya mamu oyo. Boyoka version ya mamu ndoki mamu tale longi mabelo kwa di njanja. Mama ya Madilu akufi. Ça la passe vraiment. Maman pinda oyo ya boti biso. Maman maman abuba ikokisana. O maman yebisa biso ngai na okufa na onyoko la bino. Donc, aussi, mon a table lumbu na ngai te. Na kokota ka hôpital te. Donc, na penza na pension. Donc, quand maman no baki. Ndilo ndio kusoma na zaki 4e. Madilu na bani ngone bazali kusoma kende batikana. O pa zaki sibaraka batiki play. Mwana so. Balakisaki mama ya Madilu boyoka lokuta boyoka lokuta ya mamu mamu yo ozanga kintoki te et affectaki mama atuni nini bano baza na respecte mwana aza kosaka na Jean mwana aza kosaka na Madilu mama nanga lokuta etondi mwana nyonso parce qu'elle ne comprenait pas ndenge nini mwana na kokozonga sino ba miniature po vanda na bakoko na ye Banola qui sait. Atuni nini? Baza ko tia Jean partout. Abi ba ofinga ye ba beza ki konte ba beza ki légende. C'est pour nini? Nana fin siye ba la vidéo la belle vue. Ba maman na lera ki nini jour. Mama na ngai ndoki ya mwana mwasi oyo. Mamu yo ba yebite tala elongi mabelo kwa serke ya Madilu ango. C'est un souci accumulé. Na maman ni utu likene mama nanga mama na ko bilo we sala ki ne sala été parce que il faut que maman na comédien dans 6 ans mama ko kufa na nani ba ko ni ba tobola ki bilo mama ya Madilu akufi ça la passe vraiment maman obi mamwe to la mbaka silate Mama yaki kante na bina zaki 6e mama bota bana kombe ya Madilu bolanda na kiko nga ki 6e Madilu aza ene na biso mwana liboso nga 6e na bango to bota ma 9 na 9 wana to tikala 3 6 bakenda. Now every Canadian can get 1,000. Na 9 wana to tikala 3 6 bakenda. Na minute bemba mama eza eza na Saint-Joseph o to monaki matete na Saint-Joseph to like to partager to boyi wa mudele to biyo kwa mwa Saint-Joseph ba uto bonsango to chana no mama Saint-Joseph soki okosabona nanu te sabone akufika samedi lobi awa donc epesa mai nanu te parce que bango na bakongo ajo akufeli tozela na ntoka po ezaka bazo raisonner bakuna na mboka bon mais lokola mama atika ye malobaki ya okundama na ye na mboka te bakunda ye esika bana na ye nyonso 6 baza alors faut kolanda maloba mowei
ya moi tozelaki nanu nde sikoyo tozobonga mpo topesa programme nyonso. toyebi ke aza mama ya artiste, aza mama ya star monene oyo mpe asala kombo na mboka na biso. Banda akufi, est-ce que présence ya baartiste bazoyaka meme? Te nanu te, bon tomoni ke akufi mpe kala te, tomoni nanu te samedi ka lobi aleo toza lendi temps eza nango nanu. Bino songa ba mamu ba mama atiki bakoko ebele mutana nona 6 ans. Maman moni 4e génération. 4e génération. Donc eza pas bopeto nyonso. D'accord, merci maman. Tomeka pe ko interview ya maman. Bonsoir maman. Bonsoir. Ngoko ko se présenter pa bato ba Holanda yo. Boyo kandingi mwana mwasi alobi mama alobaki le fruta. Kilo tondenge ni. Oya kufi aza koko nanga. Biso muto fanda na ye. Mama biso abota biso mama biso azaki 2e. Imdalande madilu. Mama biso atika so mikie. Taboko la biso eza koko na biso. Donc biso bela tozali na place à koko te tozali na place à mama. Alors kozanga eza passe. Et là vraiment passe parce que habilité nancho toni makasi nyonso tout vraiment malobezo silanga. Sorry. Donc tina ndeka kufaki bozaki na awa. To biso muto fanda na ye. Donc maman habilité lokote. Habilité, tozali ne bien. Mercredi kutu alamuki wana ye mo kaka po ye mo azali so asepeli sa ba muta ba santi ba bangwa suma. Ah oui, mercredi penda oh yo sto bara na sisa ba mega na yo so no benga bana ngai na sisa ba mega na akas na hotelo mega aso pesi so mo ba 5,000 apesi mo na 5,000 apesi nga 5,000 apesi grand sala ngai. Donc à numéro biso wana bi lelo vraiment ngam na pona ka mingi to bilolo boliani na bi so to liani o yo lo ba bi te lo banga libi mo bolo bon biso to mo to lia so te pinard na mi panzi abi so mata 2 kg et ya na mi panzi bo sala ngone pina ngapi na olia le ka guna bino o bo sengi mais to olia on vraiment ensemble na pino pina en tout cas ni maki biso makasi. To se ki journée on mercredi na éviter moko yani kuda benga na poto mwana ya grand madilo ya na ya na so ya mais ndeni zunguluki azakuna azana pasenga zunguki basolo leye papi maloba malamu alobi maloba malamu et pas ya yon abia nzamba pambola yo oya mais ko umete ba séjour na yo en tout cas eleka ki bien basolo li pena ba atindi pe ba voice eleki bien. Mais vendredi, total le carton à vendredi, à la mokabi, non qui m'a passe kaka. Donc ma passe et non qui m'a passe. Ne doit bien à docteur à ce point docteur à l'andela ke. Ah oui docteur à Talia ou pas qu'on passe dans les camions. Bon ça à 5 verset même au boye, il y a au salango, il y a mbangu à 5 verset na minute. Ba ça verset même nyoso. Tu vas résulter bima na ebisio et l'autre côté. Nzamba zo lokulu ba résultat ebimi eloko ezala ngote mais kiska ba pesi to lala to tana lobi na tongo to ta ndenge nini ezali bongo zaite ke o mutako azu bela so ino nde nini eloko te to zali na biso bien na butu to lala to tana tongo ya samedi on ga mutu ba ngaku muna kota ina na shamo tali mama ngali. Naku muna kota ina na shamo tali mama ngali. Ali nga força fungula neti munoko efunga ti pa muta oloba munoko efunga matenga na be grand sana na mama leki na ngani mabena mana siboya otala nana grand sana tanga okota akuti pena sko ye koko abongisi sko ba makolo azo bongisa pena bosi makolo maboko penza de la mito babo yake sakata gine do akenda bo pete do alali ne pongi do a déranger te eloko salami yango wana mais nazo regretter makasi na ba réseaux sociaux na ebiso mwana mwasi wana si mamwana ngana yebiete voilà mais azotanga ba koko na ye bafanda na ba komisi koko na bango elongi mabe munoko epanzana soki po maladi noko soki utaka watu to yebate soki mukuna mutaloka ye mwasi wana anormal te c'est pour la époque na occupé bon ouais ça
feti te eza matanga. Vraiment. Ozolandanga eza matanga biso toza na passe. Ya azoseka azotiola fonde likamo bwa boso bana forme ko abimiso peno ndira tozaka na ye on aza camarade ya moko na biso on aza ndeko na biso ayebi pena makambo ndenge ezaleli. Comment makambo eza bongo to contribuer oyo tanga bakoko ne koko atanga kezanga koko atanga kezanga na okebisaka toujours moi sana mamwana na kanda ni na niveau mo za idete yo na ebo yebani na ibi mamwango te no ni akesanga ka bakoko ne bafandaka na ye babomisi koko na bango tala niveau koko ngo ye wana toyebi to tokutana te na ndoto te camarade te lo te mamwaso pa bime mpandini sono ndeni mwasi wana nayebi te nayebi te po toyebani te alamba soso talamba ngombe alia voilà abima pe mama pinda oyo ya koti me balobi tango balakisaki mama ya Madilu bokaki ndoki ya mamo po monoko epanzani ondire lisoko ya tata na yo mokuna oyo koma moto akokosa likambo makasi boye mwana nako kozonga sino ba miniature po vanda na bakoko na ye sonia bandeko mwana mwasi o mamo nayebaka te eloko nini alukaka na vie ya bato ya Belleville bomonaki ndoki ya mamu ndenge ezalaka soki oza ndoki te okoki kofonde oyebi kofonde likambo makasi boye ezaka bien te toyoka tofino mama okufata kokufa kotia gens partout abi baofinga ye babe ezalaki icone te babe ezalaki légende te po anini nani afingisi ye balakisi ye video ya Bellevue babi mama nalelaki mingi jour wana mama nanga mama Thérèse Nzao bayebi te afosini boya si c'est dû au souci accumulé moi mwasi oza na kindoki nzambe na ndimi kindoki ya mama ya mwana mwasi oyo po biloko esalaki ne esala ete parce que il faut bayebaka mama na comédien na 96 ans nande bakoko ne batobolaki bilo yango tala lokuta babengi infirmière aya sukoli yango atie bakisi atie babando infirmière atie moto azalaki sur place koko na ye moko alobi asa mikufele na sa pongi parce que bango yako remarqué na 6h du matin ya lobi samedi le 7 juin 2021 qu'elle ne respirait plus mais tant infirmière ayebisi bango bino bosali mabe bozalaki na droit ya otobola biloko te mama na siliki alobisaki moto te aliaki te ata mai atiaki na monoko te mama nanga lokuta famille bota mingi mabe bosali mabe ozoyolanga bino bato osali yango bapesi eloko olia bapesi mai nande bakenda olala mama nakufi na sapo loka lokuta ya mwana mwasi ntango bofinga Madilu boyebaka azalaki na mama na ye qui était âgé ntango oyo ofingaka Belleville oyebaka te Belleville mpe même si aza na 12 mpe akosa mpe crise akufi ya mama ya bato bino okasi so bato bakufi bakutanaka mwana mama na ere so bakutana Madilu rapport ni aopesa Madilu aloba mama osalaki mosala malamu mama defandaki yo mpenza Jean talelongi na benyama bandeko na suki na bino wana zoba